Qu'est-ce qu'il faut comprendre na poste ya Warner Music France na Instagram? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces posts? J'ai la petite chance, tonton Promo, j'ai fait la chronique musicale, mais je suis aussi l'un des maillots industrie musicale. Je connais comment les choses fonctionnent et comment aussi la promotion fonctionne. Poste Warner Music. Nabato basala la promotion en marketing beaucoup. Tant biso to koloba to zo ko bomande ba lokuta to démystifier ba lokuta na bango ba na internet pona ko kosa batu pona ko faire aveugler batu ba compter lisusu na ba musicien auto ko monate ke bango ba zelo ko te yenda za danger mais aujourd'hui a osala nini depuis banda biloko na nyonso azana nini azwa nini lelo azana forme nini olika que non plagiat na plagiat parce que non si bien dit ça il y a des artistes et musiciens au bas ça la plagiat na musique artistes et musiciens au bas interpréter banzema batu ba yema na anglais ya ko yema na lingala pour na faire voir batu ya na loba na batu que non tant artiste akende ko senga ba aide que ba ninga na ye ba tie pour a senga ba featuring artiste salama avec orgueil aya humblement amikiti si on senga bandeko ba aider mais le artiste comme orgueil l'artiste a acheté l'orgueil ye moko na musique o lobi non sibi lelo baza wapi bébé tension ça continue ko belisa mukolo moko tension bébé tension zo mema mukolo moko tina se parce que inonce bi ayebi makamuni no alobaka parce que ayebi ba vérité parce que balaki saki ndenge nini makambo etambolaka inonce bi ko comprendre bi non makambo no etambolaka bo il faut na yana clarifier batu faut na clarifier ba mourir nyonso ya bonne musique c'est pour cela il dit ça kamoni to ko sala balobi dynastie na harmonie fait peur aux gens omoni mutu oyo apprendre à côté na rythme moko ya musique oyo za lokolo na yete mais à côté na rythme on a pona koloba na batu que na ligne to beta musique moko bo ya wi ba rumba moya ba 8 minutes batu batemina na piste ba l'ennemi to beta musique 4 minutes 3 minutes parce que Ferregola a déjà promédité pour l'album urbain. Ferregola a été déjà dans Zela. Oui, Aza artiste a fait la fierté à Mboka mais atika lokuta atambola na droiture parce que to linga teno batu on va repousser yo reconnaître bango la reconnaissance. Voilà, merci beaucoup. Vous suivez votre chaîne que vous aimez beaucoup, Concept Touch TV. Otolobaka vitesse au wapi na nenga mukete. C'est moi votre humble serviteur héritier Iboula. Comme je dis souvent aux Gaulois et gladiateurs, abonnez-vous massivement sur cette chaîne Concept Touch. Et que ça la TikTok on a Eleni Bandeko tout balingaka héritier Iboula. Bo s'abonner massivement et que ça la TikTok on a Eleni nenga to ko lobakeno. Groupe intelligent mobile, madame équipe intelligente, tous à la bonne na matadi pour na kosala la promotion et faire rigoler à proximité, kosala ko faire montrer na bande ko neni ba wi ko s'abonner na ba Instagram, na neni ba wi ko s'abonner na ba chaîne YouTube des artistes, neni ba ko s'abonner na TikTok na c'est pour ça que ko sala bonne promotion artiste. En tout cas, merci beaucoup na bande ko non so ba ko penser pour na ko soutenir équipe au presse intelligente. En tout cas, merci beaucoup vraiment na Adrich Chamontomètre Bebazi Beba pourquoi pas na maman Nabiso Afi Milando Motema ya Audace Milando. Si je suis là, c'est par rapport à l'actualité musicale Toyokati et non soutenir beti masolo nga beti nzenze parce que makamba ba disque d'or bo bangisa batute makamba ba disque d'or bo mema batute au fond que embryer mitu ya batu parce que eza certifié certification yango pour ozwa yango ezo senga pe faut remplir ba condition o ba ko senga surtout na deuxième volume ya émission to ya analyse to ya duplex par rapport to ki ba blabla trop to ki ba te belé ba mettre un peu ko contredire ko loba que non voilà ceci voilà cela to kende bien to zonga to za la battu
toye batelelo ba disque d'or boko betela tolo ba wera ba jibem piana ba nani ba fabrigas ba jour ba disque d'or. Ba disque d'or tolo bela ngo mama ba certification o tolo bela ngo. Pourquoi biso to penser ka ko zora disque d'or o salami na mboka libanda. To zora disque d'or ya o salami ka na mboka France. Tandis que biso moko to yebi très aske na Congo pe ba ko sa disque d'or te. Que maison moko ma maison moko me bini maboye. Asali pe disque d'or na eza certifié que ce que teki autant d'exemplaires ba pe ce disque d'or. Au moins te bino ba tumusuku to zo ba disque d'or na ba boîte de nuit ba pe ce disque d'or. Mais ba wera ba zo na ba plein concert ba Koffi Olomide n'en parlons pas. Tant boya na ba fo tala et loko ni boko lo ba liboso parce que loko o boko ko ta côté katé parce que tant yo lo ba que ça la promotion à faire. Nous faisons tout ça la biso sur promotion artiste parce que to yebi nini auto ko sala to yebe loko ni to ko ça parce que to limite na musique na biso ba to lokuta bazala ba artiste prétentieux bazala ba artiste o ba ko balola batu mutu o ba ko pebisa batu mutu bi ke ba na mabe na makamba ba YouTube o ma nombre de vie to leki bango ba bebisa ba vie na biso belé mitoa na makambo etali musique o ngai boy o nga na sala boy nga na zongisa be mais jusqu'aujourd'hui na kosa leka ba kango ka wana tikala wana obuzaka te parce que lelo oyo soy bazui faire egola oya kala na faire egola lelo omona te différence c'est ça parce que faire egola ba banda ko attaquer depuis jusqu'aujourd'hui bandeko ba continue toujours ko attaquer faire tokende tozonga toyebani et puis toyebani maramunini oyo lekaka parce que faire egola o ba te belé ba traitaka faire egola impoli orgueilleux lelo faire egola za bongote mais artiste o ba te belé ba chama boko ba te belé ba poussa ya tende liboso ba musu ba zule ba passeport ba musu ba kabele na bilamba ba musu ba faire repousser na musique ba chaye poids mais lelo oyo artiste wana abalola mokongo akoma komona ke yé déjà là likolo l'équipe artiste nyonso mais likolo oyo lo bakati lelo to mona yango ti lelo to tikala komona yango to zomona ke to ko baluwa place mo ba ko baluwa place moko ako baluwa esika mo po ni artiste akomi limité azo battre quoi faire ton biso to ko loba to zo ko bomande balukuta to démystifier balukuta na bango obana on internet pona ko kosa batu pona ko faire aveugler batu ba compter les sous na ba musicien auto ko monate ke bango bazel loko te yenda za danger mais aujourd'hui a osala nini depuis banda biloko na nyonso azana nini azwa nini lelo azana forme nini ana forme nini le temps to ko mona ba faire egola to ko beta maboko to ko mona ba artiste belé ba ko sala fierté mais un artiste o lingi a renverser to abungsa baninga ba idée baninga ba komate kenga na koma yo koma wapi détrompe-toi comme wapi. Nous voulons que notre musique est tende liboso. Musique na biso ko tende liboso na ba blabla te. Un groupe FG fan soutien monde retene na ba blabla te. Parce que bandeko bazé belé batu ba mourir à bonne musique basa. O ba di musique nene romo okende. Parce que ba promettait di biso bête non lende ko raté te disque d'or ko zoma. Et vous allez certifier mais to moni snap abimi c'est liste à 2 personnes au ba certifié. Mais on ko roté ka 50 000 exemplaires, te 5 ans en haut. Toi tu 6 ans au côté katé. Bon sambrier pour rien, bazu ba charge belé ba peso bo sali vidéo na Gims. Vous pensez que vidéo oh bo sala Gims ça la vidéo na artiste. Kaye moko Gims ça fait les vidéos avec tout le monde. Bato tout bazati na soirée na Gims ça sala ba vidéo. Gims ça loba. Gims ça sala ba vidéo. Mais bon que c'est fait que non Gims ça ligne a rolenga net nani. Bino mona gaza roi. Bon mona ke non asuki sa ba musicien nyonso. Atika na ba wangila na défaut. Ba warriors. Atika na défaut. Parce que ba koye baté quoi faire parce que loko ba betela ki tolo tilo bozongo. Tolo bati bokozo na bino mais c'est pas le moment. Il faut beaucoup travailler. Quand tu voulais prendre quelque chose, ba peso trophée, ba peso disque d'or, il faut travailler. Mais tant que toi tu ne travailles pas, au lieu que non plagiat na plagiat parce que non si bien dit ça. Il y a des artistes et musiciens au bas ça la plagiat na musique. Des artistes et musiciens au bas interpréter banzema batu ba yemba en anglais, ya koyemba on a lingala pour nous faire voir batu. Ya on a lo ba na batu que non. Tant artiste akende ko senga ba aide que ba ninga na ye ba tche pour a senga ba featuring artiste asalanga avec orgueil aya humblement amikiti si on senga bandeko ba aider mais le artiste comme orgueil l'artiste a acheté l'orgueil ye moko antimola libulu na ye moko lelo to lobani
le to robeta maboko to le to rofana to roya koloba to lakisa eke non oyo salaki eza mabe o kosaki batu non oloba di mabe zonga boye sala boye. Parce qu'aujourd'hui, c'est le temps de faire rigoler. Moi, je l'ai dit ça. C'est le temps de faire rigoler. Bon, boya. Bon, ça, là, ceux qui n'ont pas de harmonie, la dynastie, et qu'on cloue, bien, puis on a un bino, vrai. Bah, featuring, oh, faire rigoler à Sali, bah, featuring à Sali. Nako yemba artiste. Tu repères ça, na raison, tu retournes na awa. Bandeko, faire rigoler a très bien dit. Faire rigoler, bien, on compte la musique urbaine. Il y a d'autres artistes qui sont entrés dans cette rythme, mais il y a bien côté, côté on a bouloué, côté on a désordre. Il y a un moment le lot, rafle biloko ba na posate. Le lot moni te bazoni toujours ciment. Barozo ngaka na idéologie parce que ba faire ba tekama na ba rumba odemba. Ba tekama na ba rumba odemba. Le lot ba rotonga ba parler na ba rumba odemba. Musique ko lesa bango ba ko lesa musique te. Ba ko futa ba mbongo te pe ba sala ba featuring moko boy. Obimisi mbongo ebele oyo mo muteme komi ko soi. Faut que ça l'investissement ya malamu. Quand tu es un bon chanteur, ça la marambu ya bien. Ça la marambu parce que ça marambu mongongo, ça marambu voix. Si tu voulais la musique, il faut savoir chanter. Il y a des gens qui ont yebi ko yemba te, ba tricher na musique o lobi non sbi. Lelo baza wapi. Bébé tension ça continue ko belisa mukolo moko tension. Bébé tension ça même mukolo moko tina se. Parce que inonce bi ayebi maramuni no alobaka. Parce que ayebi ba vérité parce que balaki ça qui est ndenge nini maramongo etambolaka. Inonce bi ko comprendre bi non. Makamono etambolaka bo il faut na yana clarifier batu. Faut na clarifier ba mourir non sur la bonne musique. C'est pour cela il dit ça. Mais yo ko sabiso nani. Disque de oko zoate. Et alors la mwana oyo artiste na o memara na concert o betara lever les rideaux. À perdre des repères azo yo bateni na wi au sala. Autant que 24 millions de vies, aujourd'hui tu fais quoi dans la musique? Tu fais quoi dans la musique? Tu es où? Quand tu dis que j'ai fait 24 millions de vies, je suis fier. Que moi, na mora bima na wenga na 24 millions de vies, papa. Bano ba bima na wenge. Bana ba 24 millions de vies, mais ils jouent des concerts. Ba ko vivre pe ndenge mususu. Yo lobi te no vie na yo. Soko yo fandeli comme artiste. Oro kitsa net nani na musique na biso. Robin oro kitsa nani na musique na biso. O kitsa nani. Parce que tant on loba, que ngai ba musicien o ba chapua. Yo mo yebit. Tanga komona faire rigoler o ba te belé. Ba tu ba koma ko lapider jour et nuit. Ba dénigrer jour et nuit. Mais aujourd'hui azo ba forme na ba force na ye moko. L'artiste abunda ye moko. Mais lelo oyo yango moni te ba ko pesa de meilleur. Mais il y a des artistes o ba cha bango poto ko lo ba yebani. Bacha bango poids, bayebani et puis na mangomba sala ke yebani. Yango mo le disque d'or, batu ba ko comprendre te. To chano image à tonto promo, nenga za ko expliquer, nenga ni disque d'or o ba lobaki ba ko soa. Lundi, nenga ni raté, to landa tonto promo a ko panza par rapport à Warner Music. Play. Qu'est-ce qu'il faut comprendre na poste ya Warner Music France na Instagram? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces posts? J'ai la petite chance, tonton promo, j'ai fait la chronique musicale, mais je suis aussi l'un des maillots industrie musicale. Je connais comment les choses fonctionnent et comment aussi la promotion fonctionne. Post Warner Music. Nabato basala la promotion en marketing pour comprendre que tu es d'accord avec moi que c'est un post, c'est une publication promotionnelle. Warner Music a vendu une chaîne, un label de production, a produit Fally Ipupa, a produit Natokos 1, a produit Fally Ipupa Natokos 2. C'est de son devoir et de son droit à ça la promotion et artiste Fally Ipupa. Et ce qui est Instagram, il y a Warner Boteli ba post belé. Pour la plupart, ce sont des posts promotionnels.
Muto nyonso akotanga poste wana soka taliango soka za professionnel ako comprendre que ces postes est d'abord promotionnel, c'est pour vanter l'artiste, c'est pour présenter l'artiste au monde entier, mais poste ya Warner P est échappé de la réalité lorsqu'on fait la promotion. Parce que lorsqu'on fait la promotion d'un artiste, ils sont tolérés, on exagère dans les propos. Comme Warner a fait, il a exagéré, il est même tombé dans les mensonges. Parce que la publicité, la promotion, ils ont les seuls moments ou les seuls endroits où parfois mensonges ils ont toléré. Tout le monde la publicité par exemple ya manteka bazolo ba kesoko lié manteka oyo okoma makasi l'accès que sur lié manteka non okeluka bitumba na edingo akobeta yo mais c'est des droits ya bato ba sala publicité manteka baloba ke sur lié manteka wana okoma makasi ngamo robeta tona lobaka la belle congolaise c'est le meilleur restaurant des Congolais en Europe to lobaka yango parce que ça fait partie de la promotion. Na lobaka yango mingi na ba émission nga Robin Vwemba display en couleur, c'est les plus beaux garçons de l'Europe. Ils ont ba propos promotionnels. Ndenge moko na Warner asali. Mais na ba propos oyo Warner a lobby, ils appellent na lokuta na kati. Première mise au point. Poste Oyo Warner à Sali, je profite ici pour saluer Junior Ekui, na chef-file de Sikazali. Poste il y a Warner Music na Instagram, c'est du copie-coller. Les mêmes écritures, les mêmes propos, Fnac et si achaya ngokutu kala ba 2 ans ou 3 ans. Bato balanda internet de près ba yebi. Na yebi ke Gino Lia qui a comment quoi attaquer nga yebi saranga que je ne suis pas le seul à maîtriser YouTube, à maîtriser Google. Na 5 ans na Gino Lia qui oyebi sanga naza le seul qui na Google. Gino Lia qui na tindi na Google. Qui ne ko vérifier na Fnac au mona ke poste oyo Warner Music et chez Fnac et si achaya ngo. Poste Oyo Warner Music ache fali pupa na chaîne YouTube na esi acha yango soko ke na chaîne ya YouTube osoke na à propos na anglais moto bengo à propos ba bala anglais to baka about à propos na description ya artiste ce sont les mêmes phrases les mêmes mots de si ba poster yango kala ba cha yango na ba para. Voilà, tolandi toto promo nenga uti ko beta masolo nenga s'expliquer très bien bande rebelle balandi parce que bat ba koteka un peu na confusion bat ba yebaki to koloba ni to kosala nenge nini pona ko bima ko ya koloba to mana bande ko bele na butu wana bande ko musu ba koti ba yeba sali ba live bande ko musu ba sali ba direct bande ko musu ba matina plateau 18h pour sala ga émission pona loba ke disque do au moins ba ko sala bino ba ko boma bino na ba tension tango loba ke héritier ibula sala promotion à faire moi j'ai fait la promotion de faire ego là toujours notre concert à Casino de Paris et Zali et ko betama en bonne et uniforme bande ko ba continuer ko silisa ba bien na bango et ko sala TikTok on a notre opération silisa bien na yo ya Casino de Paris et pesa makam parce que to yebi makamoni to ko sala balobi dynastie na harmonie fait peur aux gens au moins mutu oyo apprendre à continuer rythme moko ya musique oza lo kolona yete mais à continuer rythme on a pona koloba na batu que na ligne te to beta musique moko boya oui ba rumba moya ba 8 minutes ba termina na piste ba l'ennemi to beta musique 4 minutes 3 minutes parce que Ferregola a déjà promédité pour l'album urbain Ferregola zaki déjà na nzela
mais ça dit que tu vas ligner na été faire que si a voulu faire ça et ça pour des fans et pour na ba fan ba sala nini pour ba fan ba comprendre que loko to sengaki na artiste na biso et loko to lobe na artiste na biso artiste asali yango senga na ba fan o ya faire rigola ba tena ba plateforme nyonso téléchargement ba kene ko zo ba abonnement na bango et ko sala kitoko na eling parce que bandeko belé ba yebi makambo yo ndenge za otine parce que l'artiste fait rigola l'album urbain o fait rigola bien robete la biso rumba trap oh eza pe na ba surprise ebele eza na kati parce que bébé tension aza na kati tokotala bitumba oyo tina suka parce que toko comparer bandeko ba banda déjà obeta album urbain na oyo babandi toko comparer total banani oyo bana limite banani oyo bana ligne bien banani oyo bakosa bato parce qu'il y a d'autres artistes oyo basala ba plagiat il y a d'autres artistes oyo ba tricha il y a d'autres artistes bazo banzema bato ya anglais ba transformer na lingala po bato bamona ke na sala ba œuvre bien ke bana ko mikoyiba koyiba eza mabe bimise loro no parce que musique est intelligence musique est intelligence mais bino boko comprendre te artiste mo boko commissaire loro la roi artiste mo boko commissaire loro la na ebite marque moko boye oui aza artiste a faire ça la fierté ya mboka mais atika lokuta atambola na droiture parce que tolinga teno batu o ba repousser yo reconnaître bango la reconnaissance ezalaka bien parce que nous reconnaître batuté olinga ko humilier batu olinga ko titsa batu ko diminuer batu la musique ce n'est pas ça la musique tika batu ba apprécier yo pour ça la teke ko tia orgueil ke nga na za danger ke ngai nde na leki intel ngai nde na ko sala musique na biso tende ngai nde na linga na sala loko mona musique loko nini o linga ko sala na musique na biso o ba papa lombo ba sala te eloko nini o la biso ngam na beta nzemba 3 minutes ba niko ka sanda déjà ba beta yango ba beti masikini ba beta yango o ko sa biso na ba nini o ko sa biso na nini ya makamba mungongo makamba voix ba olo bane makamba voix pour ceux du voix ezate ceux du voix ezate tika bala ti sa yo ba apprendre yo be kende na laïc kende ko ganga o fongo la voix o ye ba ko yemba longola biso ba organe na yo na musique no mabe ya kosa leka o ezo leka kaka boy kana posa ba chef d'œuvre tikala kana posa ba chef d'œuvre kana posa te ba mbriema kana posa ba mbriete boy la biso ba pièce contre pièce faire ego la tika bino na acoustique awa ti lelo fait bolongola boyo ka soni ko ka soni te ya ko longola acoustique fana mabo ba tele o tige yemba que yo soko zalaka vraiment chanteur yemba parce qu'il y a des chanteurs faire à robanga pharmacie te faire à bêta boyeba mona le faire ego la bêta boyebi nzembo o faire ego la bêta la bino na latino wana o Koffi Olomide tombola lobi a Ligue des Champions empereur or noko kuna wana okangaka ba kombo akangaka ba kombo yemo ko mi pesa ba kombo mi pesa ba kombo fo ba surnomaka yo nateka yo moko mi pesa mikolo bobenganga bote fo publicité pesa ne ba pesa faire gola par Zouria ne ba pesa Nika Boronina ne ba pesa Jésus de Nyons ne ba benga chair de poule yo zongela kombo na kala po ba wane ko benga yo na latino zongela yango komi pesa ka ba kombo belé tini ezo bota ba pe loko tozo ko rapper ko yemba ti ka komi pesa ba kombo ya nini oh musique tambola bongo te yemane otiki ba petine belé na défaut mais mi petit wana kuna beta ndule esimbite lelo za petit na biso musu wana za o koto na binaza ewa tazawa kao oli ko benda bana bat ba succès ko benda ka bana bat ba moto pour nini musique ya bongo te. C'était là votre humble serviteur héritier Iboula Mouyara na bango nyonso. Comme les Français disent les bonnes choses
ne dire jamais bandeko balingaka héritier Ibula Mouyara na bango nyonso. Merci beaucoup na groupe FG Fan Soutien Monde composé par Shérif Kachiko l'image de la terre. Yang Kandwa en tout cas je te salue. Merci beaucoup na Senga la Césarine Gauloise na biso moko. Merci beaucoup na Jancy depuis Canada. Merci beaucoup na Jean-Paul Binda Mastaki toujours plus beau. Merci beaucoup na Gizimo. Merci beaucoup na Semwamba, pourquoi pas na Guy Denise. Oza vraiment mobimba Jean-Paul Binda Mastaki toujours plus beau. Bazarana ba Shérif Kachiko l'image de la terre, bazarana ba Guy Denise. Bateau Bassimi groupe FG Fan Soutien Monde. Merci beaucoup à notre vieux de tous les temps, de tous les jours, à Drish, à Motomètre, Bebazibe, Moninga, Ali Baba Song, Moninga, Kakato Mandala. Merci beaucoup aussi na Bruno Lubika Mbonga propre, Sanda Wangata Maman, na Petit Brown Junior et Broly Dizamach. Merci beaucoup na Aker, Rigen, sans père homme vrai. Pourquoi pas na Luda Kiss, fil à l'aspect des États-Unis. Merci beaucoup na Tchofi et papa social Nzungu Yamen. Moté Mayarite la cadette maman sociale Nzungu Yamen. Lucas et Chitito le patron silencieux. Moté Maya Ariana la Chocolino la tous. Merci beaucoup na papa Odas Milando, Motema ya Afi Milando. Pourquoi pas na bandeko nyonso balingaka héritier Ibula Mouyaka na bango nyonso ndenge toko loba botoko kene matadi. En tout cas bandeko tout balingaka biso. Papa Philo mon pépé, je te salue là où tu es. Maillot jaune na oyoka ote na omona olisute maillot jaune na ibite so ezanini. Pourquoi pas na Odrino Tifada les gants pétroliers na mona osala makambo. Merci beaucoup na héritier wa tana sima caméra. Pourquoi pas na réalisation na Brice pour ça la kitoko na Eleni. Tomonani Soti Nzambe Azongi na Multiplay.